arranger ce aiguillage pour la porte à Sigeon à Lobeli. Alors, il y a deux phases sur la Makambo ya Kulumbimbi. Ndenge pe papa Muzadi Oti Koloba. Awa. Tout ça, un peu attention dans la section là qui est déjà trop sensible et trop glissante. Na Congo, Ndenge Oti Koloba, quand on voit un Kamba, il y a deux phases sur la yango. Face spirituelle, face à comme église, qui est la remarque que sawana on a dit que toucher en mingité. Pourquoi? Parce que une église, faut qu'on appelle définition une église, c'est le chef au milieu du village, tout ceci. Et quand il y a des problèmes politiques, l'église faut être un peu prudent pour nous reconnaître na ba solo wana na tango église en précisément église nationale était d'être qu'à pays mususu on écoute dans pays d'arabe que c'est religion musulmane mteza ka clergé na bango bambuta wana batu ba domina kanetka na Iran ba nini tout ça bazana quelque chose à dire. Cette situation n'existe pas au Congo. Voilà pourquoi il faut un peu faire attention. Yo mwana Congo oyeba ete église moko za na autonomie ya ko yebisa l'état quoi faire to ko kota na l'état immédiatement et ko kozala te. L'église qui mbangisa na côté wana soki omoni ba faiblesse wana je te donne raison. Mais na balé yango pour dire que l'église qui mbangisa doit aussi jouer une prudence pour s'ingérer aux affaires étatiques. Ce qui était égoïque ko balokela ye à perdre en voulant trop gagner on risque de tout perdre. Donc bambuta na kimbangise ba mayele pe ko sala erreur tembuta muzadi bazali papa kyanga ni pe ko bosa na te azape na conseil de sage o etunaka tout autour na ye. S'il fait une erreur, cette erreur là aussi ko sala inculpé na bambuta bazana pembeni. Je connais les mbuta de kimbangistes lobilo biso musuto ko bambuta ba conseil na kata église wana, donc il faut pe batwa na ko jija ka pe biso na ba raisonnement to ko yana yango. Donc c'est ça. Alors, na côté la deuxième phase, au bimisi awa qui yango tozoko kota, c'est comme si ngano tozaki na même diapason pour tout ça la émission oyo. Olobi était makola fumukimbango soko tali bien comment il a engagé la bakametali politique et libération du pays. Alors on ne voit pas la réaction d'un Kamba. Ne place aux photos de Nyatelango. Alors, oui, tu as raison. Ce qui totali bien na Congo, makola mfumukimbango mkiye conseil comme base, il y a départ, il y a politico, il y a libération, il y a pays. Alors Kamba doit aussi continuer à jouer ce rôle-là. D'ici quand on photo ça là un peu pont. Photo yeba comment tu connecter pont entre rive, on arrive au ceux qui te construit pont on arrive mon côté. Faisons pas attention. Le quoi on dimi makambo nkulu makambo koko le quoi to ko yoka na bande ko koko bakomi ko yape ko niveau na makambo fongo so non to fouiller to bêcher la valeur traditionnelle biso moko si on peut trouver quelque chose de valeur et par exemple makambo kamba makambo kimbango makambo kimbamvita ba kulumbi ndio komi ko zonga. Cela veut dire que il y a un pays une information to luka na place on a to ba so ko aider biso to bien na ba crise to za na en Afrique na ba pays non se passe même l'Angola ils appellent stable té Congo est stable, vraiment on n'est pas stable dans la région de l'Afrique centrale. Voilà. Donc il faut tout ça là, attention. Alors,
ngai na ko comparer ba biloko ya boye pona ko yeba ete quelque part ya yi aussi ba source to ba base spirituelle ba base oyo ezalaki na ba pays ya mindele ba pays ya barab et banda ipe ko zwa source ya information sur base ya force moko ezalaki ko uta wapi po bakoma na niveau oyo bazaleli. Je vis que Vatican esalemaki sur base ya basantu bakendaki kovanda wana et puis comme prison ya basantu bakondamne bango wana kienkamba ezalaki pe place ya basantu et puis bamindele bakolon belge bayo wana bakangeli bato na kati ya nkamba na comme prison na bango parce bato mingi bayeba te nkamba eza village ya pasi moki bango te me nkamba ezalaki centre de détention ndela aza kozala wana c'était un police belge commandant ye moto azalaki en charge ya kotana mpona kokanga bato kobloke bango place wana oyo ematch na Vatican bato mingi bakanisaki Vatican ezalaka kaka boye tonga boye non ntango Saint Petelo akufi Saint Paul esuki kokufa na la 59 56 quelque chose de pareil 2 ans de différence ya biloko na bango batiaka bango kaka wana bakufelaki mais bien après place ya Saint Petelo baye kotonga so mwa mausolée na yango te komaki ke ale basante baye kotonga babwa ndako na bango mike wana epuis l'État aye kobloke bango wana ki ale kozala pe prison na bino donc ekomaki bongo. Alors nkamba pe tosali match ekokutana ndenge wana toyepe kotala ete na Israel na Hebron na Makpela mpaka bulaka mitango mwasi ne Sara kufi mwaya kumba ye na village kota za kofanda za ite c'est un peu trop loin na place on na pembeni na montagne on asombaka mabele na ye po akunda nani femme na wana mama Sara histoire za kufunda ete ye petaka kufa ki bakunda wana Isaac mwana na ye bakunda wana Jacob bakunda wana mwasi ya Jacob Lea bakunda wana et puis place yango baye ko bengo patriarche mon patriarche yango siko souligner yango okoyape komona ete bakimbangisa ba ede biso ko retoucher même histoire kaka baye ko zonzota mfumu kimbanga parti ya Lubumbashi baye na ona nkamba pona ko reconstruire sur place ya site ya patriarche baye ko kutucha yango wana donc tokomina trois puissances oyo za ko dominer monde oyo il faut ko reconnaître que un place ba musulman batia ya bango nzoto na Meka ba reconnaître yango comme patriarche na bango na wana to yena ba catholique to ba monde entier to za ko reconnaître Vatican comme place ya patriarche na biso batata liboso Saint Petelo aza ko se comme patriarche na biso na makolo ba chrétien to yepe ko mona ete ba musulman ba Hezbollah na ba domination mususu bango pe ko bosa na te Abraham abotaki pe Isaac kaka te na abotaki pe Ishmael premier fils na ye Ishmael ba musulman ba conseiller comme patriarche na bango pe place wana ya Hebron kaka ba comme ça comme patriarche to yepe ko mona ete ndenge ba embellir place wana ya patriarche ba tribu nyonso ba nation nyonso baza ko batela place wana ya Hebron to yepe ko mona koma ba musulman tina datele baza pe ko batela oya bango Meka to yepe ko mona bata ndenge na ndenge partout monde tina ba contribution wapi na Roma pona ko batela makola biso ba chrétien Vatican. Question munene tuza continuer ko ba soki boyebi ja ko nazo kendo ba onja ko se poser cette question là où est le mal pona bandeko oyo bakoyi ko sala effort ya ko batela nkamba pona patriarche biso bana ya Congo po yo un congolais oyeba patriarche ya lite ya libération oza ko senga ke ba biso no stokota nango pour ne pas savoir ndenge ndeko muza de uti ko loba ete pourquoi pas to landa pe makola mfumu kimbangu alors so ito ko landa mfumu kimbangu to ko iko za kate kina oza na Équateur oza na Kigoma na nini pourquoi ne pas aussi découvrir que ce qui concentration ya patriarche na biso ezo utana nkamba pourquoi pas to bana pe ko yebisa bandeko ba kimbangiste bazo pe message que nkamba ne doit pas seulement continuer à exister de cette manière que ça la pour l'église kimbangiste mais ça doit aussi être notre patriarche. Puisque la question qui est ici, est-ce que Nkamba, sous l'autorité de l'église kimbangiste, bazali ko tenter, ba monopoliser Nkamba, ba comme ça ya bango, ou bien ba ko libérer Nkamba, ezala siko un centre ya ba patriarche comme Hebron, comme Vatican. Question munene tozanga yangwana. Ko bosa na te kende ko sala ba recherche to visiter patriarche na biso awa na place ya Hebron, na Makpela. Okoya ko mo te ba lati sa yango na couleur verte, vert blanc. Tozolobela Israel, tozolobela Hezbollah, tozolobela Palestine awa. Oyena nkamba ndenge pe nkamba balati sapenda kwa mfumu kimbangu kinlongo na c'est toujours vert blanc.
Kulumbimbi oyo sikoyo bakimbangisi bamoni yango peleke no correlation na kulumbimbi ezali eza pe place ya patriarche bankulu ya kala bakoko ya kala bakudamaka pe place wana naza koya bakimbangisi bazotante kofongola biso mpoke sur le patriarche oyo mais bandeko baza kosenga maloba ndeko deswe po pemisanga na pesu maloba avanga na koba na place oyo. Merci papa na biso Mbuta Zambwana na landio na bokebi awa ndengo lobi omona kati na radio lisolo soko lobi eloko moko ekoki o ebetisi batu mwa mabaku batu baebite il faut obandela potokola mais lokola yo lobi ki etoko bandela te potokola te wana ezali ko dépendre parce que mission ezali ya yo. Ndeko na biso Latilonga, je pense bien que azali kimbangologue. Mais na kimbanguiste, bata kimbanguiste bapesa bango mibeko, bolingo, mibeko pe misala. Ngai on azali koloba, nandi magalisusu bato ya kimbanguiste te, oyo balobaka mibeko pe misala. Banda moto moko asambela na kimbangwiste akoselanga likambu oyo ye amindima atie Simo Kimbangu kiangani nakati pe mfumu Kimbangu atatoli lokuta nandi makalisusu bata kimbangwiste te parce que na se mesure na ba chrétien un chrétien po akosela yo likambu conscience na yemoko ekosala soki oyoki chrétien zoko soyebisi loba vraiment na kombo ya Nzambe
loba vraiment na kombo ya Nzambe akoyebisa yo te likambo wana eza lokuta ata kosi kaka lelo me lobi motema ekosala ye pasi akolinga azonga loba te na kosaki me soki omoni moto oyo aza kosambela eglise kimbangwiste alobi ke pai na bango bolingo mibeko pe misala aza kobuka lokuta kokosela bato makambo totalement na komona yango ntango mosusu ezali église te ezali secte yango nga naza koloba eza kodépendre na ngai na reconnaîtraka yango te soki ezali ke nakota lifelo mpo na reconnaîtraka yango te nakokota pamba te moto oyo azali kosambela na église kimbangwiste aza koloba bapesa bango bolingo mibeko pe misala donc ya kokoselaka bato makambo pe atie kombo ya mfumu kimbango wana esika wana peut-être soki batindaki bango ke bobanda ko détruire bandeko bongo wana na kozwa yango église te mais église oyo bapesi bato bolingo pe mibeko pe misala en tout cas église wana il faut ezala na mwa structure na yango pe bayebaka mbuma ya malamu nzete ya malamu na bambuma na yango bambuma ya église kimbangwiste nga namoni yango oyo détruire nga mais lokola nazali mwana na Nzambe natali yango kaka ezali sans effet ekei nakoloba na bandeko oyo bazali koloba bolobi ke bamek bamusulman botangeli biso oyo barespecta Mohamed mais église kimbangwiste tala na mutu ebandi mu Congo oyo ya mibale mu Congo ya misatu mu Congo eza église ba Congo la plupart ya bato nyonso tu oyo bazali wana baza ba Congo na ba Congo alors est-ce que yo ebisinga ike ba musulman ndenge bazalaka ba bango nyonso ala yo mona keza ba église ba Congo soko koti na kimbangwiste okokuta banda mutu nyonso tu descendance nyonso tu ba Congo na ba Congo eza église ba Congo pourquoi boko chango ya Congo mobimba bazala na sima ya ba Congo wana pe d'autre part eza libungi ndenge pe bomemaka biso ke non biso nyonso tozongela Nzambe bankoko tolanda mvuluzu Simo Kimbangu Nzambe bonkoko na biso nyonso eza libunga parce que bonkoko na biso ezali kaka ya ba Congo ou bien église ezaka ya ba Congo parce que la majorité bazaka ba Congo voilà esika oyo ngai vraiment ekotaka te place wana merci. Merci. Oza muta vérité pe oya kapasije ozali ete makambo zali ya kobomba ma fika ya souhait kama ya tombe. Place makambo za kobomba ma yo bimisaka yango et je suis très d'accord na esprit que pesa. Oui, ba makambo lobi eza ya solo. Il faut qu'il y ait un problème pour solution et ya. Non solution ya ka jamais ce qui problème ezalité. C'est que oza na problème et que ce problème il faut qu'il y ait aussi une solution. Donc, Babiloko ngai na yebi yango ozali koloba. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on reconnaître était et loko nyonso ezaka na source nango et source nango ezaka toujours différent que tango ma ezali ko cholati et comme munene et puis te kera sewana source ezaka toujours muke. Donc moi concentration ya ba Congo ezali tout autour ya ba masolo oyankamba parce que source nkamba mama solongo pe ebandaki na nkamba wana place ba Congo bazali e na kata ba Congo pe tu me diras pas les preuves du contraire okuta pe bayombe bandibu
baza pe na retard par rapport na Besingome baza na source akati wa donc to bani na nkamba le Besingome baye baba Kongo nyonso ba Kongo ebani ko ya mais na suka qui est problème ce que ça va continuer il faut qu'il y ait une solution comment on va rebalancer et je pense que les choses ont été déjà balancées pour vous dire que l'administration de l'église Kimbangiste n'a eu bien en configuration micolote mais il y a eu trop de frères des autres régions basi ba kota na ba na masolo oyo mais faut kota na kati po yeba comment bazali mais to éviter pe ko le blâmer l'église Kimbangiste to le blankamba d'une façon patriotique mais na kena mande ko téléphone avant na koba parce que photo que est rapide photo ko kisa 45 minutes etikali ndeko na téléphone ape so maloba. Allô, 5 sur 5 de qu'on a 33-9. Merci. Donc, nazali vraiment na mingi ya koloba na landi binende mbozoloba et c'est pensina na ndingi boza ko aborder sujet oyo. Mais na lingaki na loba na mika répondre de komoko oyo azali ko cantonné ba Kimbangiste nyonso na mutu moko oyo akosaki ye. Parce que soki azali mondini et que azali par exemple les chrétiens ou musulmans ou na habité c'est totally histoire ya christianisme ndenge nini ba procédant qui tombe en Afrique et so ete lobi to juger bango selon ba acte diabolique ba posa ki ya ko exterminer ya ko détruire puis ko boto la bat biloko oyo ezalaki ya bango te tomona ki christianisme eza mabe mais soki totali idée oyo lingomba wana ebandaki nango ezali likanisi ya mabe te. Et ce qui nous omoni kazana ko appartenir na mouvement bonga zoko sala makambo o mouvement nous zoko condamner ça veut dire mutwana azali sincère kaza vrai okoki ko condamner mouvement mais faut condamner o yaza ko poser ba acte mabe de la lingaki na rectifier eloko wana po soki tozo sa l'émission tozo landa bon tozo ko mélanger o tokoki ko mélanger te na l'air wana soki vraiment to tiki makambo ngane ba lobama et ko soulate quoi. On a BBC et là il y a BBC mais il mouvement parce que tout en salaka selon conscience propre oh yaye mais ceux qui a sali en au nom ya église peut-être mais tokoki même pas ko loba ki en fait église parce que mutu ala mutu salaka selon capacité nae
soki aza malamu akosala malamu soki aza mabe akosala mabe mais mutu wana nde mutu aza mabe mouvement te parce que mouvement ezotinda bato basala mabe te donc ameka kokanisa malamu na makambo auti koloba. Merci. Merci papa national téléphone continue ka kolanda biso to pesi papa Nabi Lukombo tozui remarque pesi ndeko na téléphone. Merci mi pona remarque papa Nabi Lukombo namoni ozali wana pesa biso oya yo ozui nabati nazali oui loba ko loba mbango mingi te mezo atana yo loba maso oya uti koloba à propos ya bakongo pe mangomba na bango bakongo na banzi soki tokei Israël tokomona ke ezalaka na prophète moko kuna kombo na Jésus ntango ayaka atelemisaka aponaka 12 apôtres oyo bakozala pembeni na ye. Les 12 apôtres wana bango nyonso bazalaki kaka ba Galiléens. Bazalaki bano babimaki na 12 tribus ya Jacob. Alors, azwi bango Jésus atambulaki na bamboka lokola Galilée, Samarie, Judée, akoti na Jérusalem, yebo palobi mission accomplie. Alobi les dieux d'Israël. Alobaki jamais les dieux du monde, mais les dieux d'Israël. Lelo oyo mukile mupimba elandaka Jésus oyo azalaki de kaka na 12 apôtres ya ba juif oyo atambulaki de kaka na mboka ya ba juif oyo akumisaka les dieux d'Israël. Mais ti ba congolais bazolanda les dieux d'Israël, ce n'est pas un problème. Ti ba congolais bazolanda Jésus oyo azalaki na 12 apôtres ya ba juif kaka n'est pas un problème. Donc na Mahomet lelo islam epanzani na Afrique partout, mais Mahomet atambulaki kana bamboka mibale Mecque na Médine. Et assemble alobelaki kaka nzambe na bango ala pe alobaki kaka monoko moko ki arabe. Mais ezo créer problème te pona ba noir bakwa kolanda islam. Lelo oyo maikari soki totali maikari ezali ngomba ya ba japonais na ba japonais kuna na mutu partout banda ebandeli. Mais lelo le maikari na kati ya Congo congolais azo koyekula na ki japonais paka yekula maikari. Balobi on est prophète que chez soi. Soki bandi yo prophète te na mboka na yo, c'est kozali prophète te. Mais Kimbangu est venu na kati ya mabele ya Congo. Kimbangu azalaki na nkamba esika wapi apanzi loba na liboso na nkamba ti akokende kopanza liloba tikuna na likolo soki liloba wana epanzani mokili mobimba où est le mal. Alors c'est comme si tozoyeba makambo tozodiscute te comment un prophète oyo abimi na mabele ya bakongo atika bakongo akende kobanda koteila na Sénégal. Balobi sita botilaka na musika soko moni mutu awuti musika kuna bayebi ete asoko ya komiyebisa pai na bino boye na boye seke azali mutu alokuta baprofete nyonso ya malunga babandelaka mosala na mabele na bango oyo tata nzambe atindela bango. Bandeko mutu nyonso na mokili azali na deux comportements to de biloko mibale. Lelo ezala papa na ngai zambwana, ezala papa nga DSV, ezala papa nga Muzadi Kalala, ezala papa dia ngenda. Mutu nyonso tu azala biloko mibale, azana mabe na ye, azapela malamu na ye. Soki malamu eleki mingi, tokolobete mutu wana za mutu malamu, po mabe eza muke. Soki mabe eleki mingi, tokolobete mutu wana za mabe, parce que mabe eleki mingi. Il y a na place ya papa dia ngenda. Papa dia ngenda azalaki na mokili. Tomeka kotala malamu ya papa dia ngenda. Petu
toleka kotala mabe ya papa Diangenda finalement to comparer azalaki mutu malamu to azalaki mutu mabe. Diangenda oyo azalaki mwana ya papa Simon Kimbangu na makasi na ye a parvenir kotelemisa lingomba ya Kimbanguiste na makasi na ye a parvenir kotonga temple le plus grand na kati ya Afrique. Mais na makasi na ye il a construit des écoles, des hôpitaux, voire même universités. Mais tu as ndenge wana tolobaki azalaki malamu to azalaki mabe. Totikali koyoka te ke papa Diangenda bimaki na mwasi ya mondimi. Totikali koyoka te ke papa Diangenda asentaki kuna na ngaba. Papa Diangenda tambulaki vraiment digne d'un chef spirituel. Papa Diangenda a sali ba œuvre na Congo, même Mobutu qui était président de la République a quoi au salangote. Même ba oyo bazalaki na ba avion na Congo ba quoi au sala ba œuvre oyo Diangenda yemo kwa salite. Donc, tangu tuzolo bila mabe ya mutu, il faut que tolo bila mabe na ye. Ba tuloko la ba Diangenda bazali ba to il faut to mona ba romp na ba rompo ba victoire statue ya Diangenda. Toke na rompo ya nini statue ya Mfumu Kimbangu. Bazali ba toyo basala ki penza na solo yango no moni soki ngai na baki lelo na ya émission yo na sepeki pourquoi parce que ba to lokola ba zambwana oyo ngana lobaki kala kala ke zambwana zali mwana bilembo ba to misusu peut-être ba tsele na kembe mais ndenge ba komi ko kende ko kundula ba biloko ya royaume du Congo. parce que balobi linga oyeba nanu makambo na yo ya mboto makambo ya tumususu linga oyeba ba secret za kati ya mboka na yo ya mboto pona koyeba ba secret za mboka mususu yango wana lelo to discuter pour na papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous allons discuter parce que nous sommes des communs de mortels. Tous on a biso patria mokili, tous on a biso bakufi. Mais nous tout basila ka koktia pour na vie na yeta ya kufi.
tangu Papa Simon Kimbangu Kianga na kokufa nde mukona to koyeba qui était réellement le vrai Simon Kimbangu Kianga na azalaki nani, parce que le yo to découvert que Kimbangu c'est le premier Congolais à sala ba œuvre koleka na Congo nduma mutaleki azate oyo soka yebi mutu asala ba œuvre koleka dia ngenda aya koyebisa na mutu wa. Vivant, personne ne peut pas me battre. Mais quand il y a un koufi, tu vas dire, si comme madame Naïm soit salaki, tu vas dire salaki numéro 1. Si quoi est tika ito kote la paix, si moi qui m'a dit ngana mukola ko kufa. Bandeko, arma tulu, azalaka na bomoi, toyeba kayete. Ba yeba kayeba ningi pe bafinga kaye. Même ko arma tulu la kufa ki pona Congo. Batu nyonso ba proclamer ye héros national Arma Tungulu et batu confirmer ngo mutu moko ataki tembete ke Arma ko zala héros te. Alors ndenge mo pe le ata to tani pona Simon Kimbangu Kiangani ata to potani pona to yeba kaka muta sisi bo moina ye et sika to ko tala malamu nyonso sali na mabonyo nyonso oya sali. Mais to kita nazo ko confirmer yango pe soki lelo oyo ngai na komi président to camarade ya président na ko senga pe na aéroport ya njili eme statut ya Diangende Zalawana eme statut ya Simon Kimbangu Zalawana po mu paya nyonso akoyaka akwa komonaka bas statut na biso lelo so okela ba église nyonso catholique ya Congo okomona ba statut ya ba Santa Maria bastati ya ba Saint Martin ya ba Saint moko to yoka même pas mais ba tu basoko gumbama na le défend bastati wana alors que est na biso to miye ba biso moko to yeba ba to ba lekaki na bamboka na biso to yeba makambo eza pa na biso ne place wana biso soki to bandi ko reconnaître ba koko na biso nde na place wana biso to ko bengama ba tu na valeur tala mwa muke onga na salaki nango nyonso ezalaka na esika ebandelaka ezali te ke mutu wana azalaka na Sénégal akende kobandela lingomba nde na Congo tokomona ya aventurier mais pourquoi bandeli na Sénégal te mais est-ce que basénégalais bazali lingomba na yo ote ndenge biso bakongole tokokota mais Kimbangu ete mu Congo ce n'était que normal abandela na bakongo mais suka nango akende kosukisila kuna na Katanga na pesio baloba papa na ngai Zambwana boto lelo match za makasa na zaba
ndeko telefone mingi ake na kokisu koloba te ndeko na 111 114 na kopesa maloba puis ndeko na 49 okozwa oza na telefone ndeko na 94 na suka na pesa maloba. Ok, matondo mingi na kopesa maloba kuno tuzambwana na kalisi na zoga malamu. 565 loba. Ndeko na pitali na pause. Loba. Oui, matondo parce que la zone cabine na bako cracher ko sarate on a évité songa la zoga malamu. 5 sur 5 ndio yo zala musika ya radio na yo na television soki na radio de film ya singa na matili kolo donc ngana kima na radio na ebi na mo radio malamu. En tout cas matondo ni na opesa maloba na yoki bande ko lobi na yoki kutu na bilu komba uso lo bana to kae avomere phénomène sous ko zala na lisusu pembe na. En tout cas, nous avons le passé à partir à London, la ligne de Baraboué, par rapport à London, on a des zones qui développent là, à l'objet dans des coins kimbangistes, de Gomora à Kosaki, il y a eu avant de m'aider vraiment de Gomora Limboli pendant qu'il tourne au milieu, voilà. Donc, ce que nous avons, normalement, fallait que nous abisions tout qui m'a qui fait nous dans la cara parce que tout le monde a le kuta na le kuta moko oyo eza lelo vraiment soki bato bayaki sincere donc christianisme fallait création na bato te mais badesde bazakaka toujours bon ezoyi banaramba na nsima mais lelo mongo longa loba vraiment oyo ya motuya donc kulutu na bino kombo otoloba ke moto aza na mabe na ye mpe malamu na ye bon nayebi te bamabe ndeti ya bapapa na zodengenda lelo tosukola ngo koma malamu nayebi te parce que tant aujourd'hui olongoli penza ke non Fumugimbangu aye Fumugimbangu na bokoko mais les jours le commission christianisme donc olongoli o loko ya kimbo na ndenge na mayaki na valeur mususu yo changer nos valeurs au changer nos valeurs au commission na christianisme au commission ba chrétien kimbaniste. En tout cas, la vérité, ce qui tu vas d'abord changer à rebondir le voilà, tout à l'objet de la sens parce que le papa la de venir à Basala, il a dit plus grave que les canalités sur une quand on dit moko là on passe au bout de Basala qui qu'on dit marambo on dit la zone yebsae à même na katambo kanabiso et en donné moko même idéologie ba papa la biso ba dernier de Basala ko changer idéologie à moto qui na idéologie na mususu yo commission mususu au quotidien biblia la kati ya makambo ya la biblia te na yebite vraiment place wala muto na bingo muto ya susu vraiment biso malamu ya sala bon na malamu na été parce que a débisa génération mobimba pour ça ba ndeko bele oyo tino bazo kwa ke biblia ezali le banzambe faut batala la kati ngimangisi c'est n'entendez que et tu peux me dire dans la désordre on sera et bah tu sais comment bâtir le que non papa qui m'a atteint ka biblia to ba et biso to ba biso la guia solo qui est kuta il y a une chaque phrase de la congolais la de matoi vraiment marambu ya ba to raisonner mingi na mama libérer Congo mama wala to kino solo mingi na kati tout ça c'est on est tout na biso na biso bato tout ça c'est tout bitula ba Obama bazawara ba comme président est-ce que bon ça va nous sembler est-ce que donc comme président ba jouer tout le monde va mettre bail tout comme ça sur babale tout comme ça la musique ba me belé donc tout ça les salons tout la biso tout ba to raison de malamu na likambo ko sambe ya ba religion ndenge na ndenge parce que ils ont ma pito pale na bamo na biso merci na banza ndeko nabilu ko mobimbu tamuza de ba ko répondre autant ba ko za maloba mais en attendant na station ndeko moko ko telinga na téléphone ya 93 na suka eza ya 49 avant na zonga na ndeko téléphone ya 33 ndeko 49 na pesa na maloba kuna Allo ndeko ya 33 yo nanu tena pesa ndeko 49 mtakota ki avant yo na yebite soka zalika ndeko 49 na 93 na suka na pesa maloba et puis tokozonga na ndeko ya zana 79 na suka. Ok, ça va. Comme ça, on a passé dans le ya 33 et puis on a souka 79. Merci, mon trop. Merci à trop. Allô? 5 sur 5, Koba, to wela tanto, tika na 30 minutes, Koba wela. Allô?
en 3. Ngati koyo na uti kobenga tout à l'heure na landi ndeko oyo uti koloba sikoyo concernant papa Diangenda na landaki te tangu na bilukombo alobaki. Donc eloko oyo na nina loba parce que moni histoire bato ba yebi histoire na bato ba yekoli ba benga ba historien. Alors ba historien ba sala ka investigation pour ba ko publier mais oyo ba bimisaka. Bon, pour nous là, en Kimbangu, neti mutu azaki chrétien te ezali faux. Pourquoi? Parce que biso nga personnellement dans le village où il y a ba maman na ngana ba tata na nga eza 4 km. Papa o yanga botama en 1908. Azaka ukimutala papa sini Kimbangu tant azaki ko samisa na ye. Et sur tani na histoire ya le kimbangisme. Premier commune o ekomaka libre na RDC Mubimeza Kanjili. Batata na nso bazaki ba cofondateur ya mouvement oyo esalaka premier mouvement komaka libre na njili. Alors bango bazaki na souvenir ya papa Simudimba ou chrétien protestant. Tant bayaki na Kisasa bazalaki ba protestant. Bato ete bakama na papa Simudimba ba mama Mikala côté ba kendeki bazaki toujours ba protestant. Tant bazongi tant église Kimbangi se salami bazalaka ba budaka parce que ba mona ki déviation salami parce que ba kama na tombe ba protestant. Alors les noms sont bakomo lobaki bazalaki ba chrétien te eza faux. Alors bato bazo ko loba makambo ndenge wana bazo loba makambo eza infondé. Soki basali d'investigation bakoya ko comprendre parce que ba famille wana ti le ezali. Donc ba famille wana ndenge bakoyi ko loba doctrine oyo bango bakanga milaki. Mais non bato ba yebaki même pas histoire wana banda loba parce que comme falsification. Moyena loba ningi ezate malati matu Merci. Merci na likambo lobi wana vana pesa ndeko telefone na 49 na kobagisa ete credo ya Kimbangise pose ya baptême na Kimbangise bandaka na question oyo otata Simoni Kimbangu inani réponse zaka toujours otata Simoni Kimbangu intuma mfumu wetu Yesu Kristo deko na 49 na 93 na suka na pesa maloba vana pesa mtutanabi liko mtakobale ile susu awa. Allô 5 sur 5 ndeko koba. Oui, ngai nazala mutuna kaka sur point oyo sur bozako loba ya malamu na mabe ya papa Simon Kimbangu nani ya Diangenda. J'espère que na moment oyo ya conférence nationale oyo ezala nzembo moko ba Congolais bayembaga Diangenda pardon et soki okei na lifelo yebisa lwambo Tshisekedi abimi. Nzembo wana ça dit beaucoup. Donc Diangenda a contribué mingi na mabe collaborer na Mobutu pour la koboma peuple na ile moko. Allô 5 sur 5 Koba 5 sur 5 Koba. Ouais, yango wana za koloba Diangenda malgré ozako sokola mabe na ye comme malamu moko asala te oyo nyonso tangi d'école ba université c'est le don du gouvernement Mobutu apesaka ye pour asoutenaka gouvernement ya Mobutu na sikoyo pe baza soutenir toujours Kabila baza soutenir Kabila peuple aza kokufa na bakimbangisi bango moko pe baza kokufa na nzala na maladi malgré hôpitaux ezali baza na possibilité kokenda hôpitaux wana te. Donc, sika wana totala yango malamu. Merci na tiki maloba. Merci pona botiki maloba na kopesa ndeko na bilukombo mutako baleye na papa Muzadi mengai pe na lobi pe mwa kala na pesa yo réponse précisément yo ko na kopesa réponse. Yo mona yo oyo ki makamu na histoire mais tika ngana pesa yo réponse ya ngai na vivre yango je suis moi-même l'histoire. Église par exemple ya Matadi batonyango biso bana école primaire kaka ya Tomisa Luzingu na koyiko yebiso libanga moko ezala pembeni ya côté ya montagne moko ya église wana tozalo ke ko buka yango punition memaka libanga moko to timola fondation wana ngana na kufa na mozindo ya fondation ya église ya Matadi wana biso moko na bapau na se ya ba punition. Alors qu'est-ce que je veux dire? Soki église ya mabanga ya ntalo oyo eza na Matadi soko visita yango te kende ko visita na ko recommander yo. Soki église ya mwana etongami na maboko na ngai na sima ba papa na ngai na bantsinsani ya biso moko mbongo moko ezo voiture papa da ngende ya Kinshasa ezali te
je duplique naza ko dupliquer la même information que likambo outi koloba na ba oyo ba informa yango archi faux. L'église kimbangiste efingama, l'église kimbangiste ebanda na mabanga ba école l'église kimbangiste ebanda na sia bangare bansampa mutu moko alingai ko tia mwana na ye na école kimbangiste na terrain moko te kimbangiste partout au monde. Église kimbangiste pour ton information biso minions to profiter na yango na cadre boye na cadre oyo tikanga na peso témoignage à vie na ngai. Oui. Partout au na monde, précisément na Congo, Angola. Ce que moni na data lelo, c'est l'église Kimbangiste qui a de plus grands terrains. Pose-toi la question na koyebi so ke ba église o ba terrain o ezwa maka na tango batu bazoke ne kosumba ka ba nyei, place on les alliés ba cimetière, place on les alliés ko sala attention te. Et j'ai profité na mateya wana ngai za mbwana qui te parle. Je suis une des personnes ba place nyonso nga na sombeli ba lupangu na ngai eza na Kinshasa na Rigini eza na Kisantu. Je suis parmi bato bazala ba terrain minene ya ba construction bato bazako lula nga bata PPD bata ane bazako tungisa nga. Pourquoi il y a de grands terrains? Simplement parce que j'ai suivi l'exemple de papa d'Angienda qui nous a dit ville et kufakate ekolaka et moi na kozela ozala mbongo te kende même na suka mboka un jour et comme en ville. Aujourd'hui tous mes terrains sont en pleine ville parce que j'ai suivi l'exemple de papa d'Angienda qui a construit, qui a des plus grands terrains au Congo, même en Angola, tout na makuruzu. Bako yebisa yo, terrain moko na Luanda leki monene ke terrain Kimbangiste ezalite. Est-ce que bazaki na mbongo basomba yango? Ezalaki place oyo na kosumbela. Donc, non, là il y a donc na nzembo yo tiko za la référence. Ya ba Congolais ba yema na référence nationale. Diangenda pardon et sotoke na liselo. Et bisalwa mbo tiseke de abimi. Il y a une certaine vérité là-dedans aussi cachée. Mon frère. Vérité sur base de l'information que tu as reçue. Mais moi je te dis que Tikana Yepse Nkamba. Et oui. Nkamba va construire 90% ce sont bana ya Kasai. Oh, les Camerounais, mais les dirigeants Kimbangiste pour le moment vont soutenir Kabila. Tous les grands diamantifères de Kinshasa, au Bazalaki Kimbangiste. Okoki ko comparer bango na biso bana ba Congo bato luaka ba bikedi pote koteka na Kinshasa pour ça la 15 dollars à profiter par rapport à un de Korinti à Muza dikala la auti na Chikapa ayena fimbo azana polina ye ba membre ba Kimbangiste nyonso ya Kasai place nyonso bansinsane elekela ko moko kaka ya muluba enveloppe na ye ekoki na koza la Izi ya bino ba Congo nyonso bo classé Nkamba bato bele ba yebi yango te bato ba construit Nkamba 90% bana ya Kasai. OK. Na pesa palo ba pa ndeko na Bilukombo.
Deko Nabil comme na moni azala ko chauffeur na no café Afrique du Sud boy nazo ise pa ndeko tatu muza dikala la mutasengi nazali ko bolimbisi micro zala ki okanga bolimbisi nazali ko loba kasi bozali ko yokanga te na banti na yokani 5 sur 5 matondo mingi papa na ngai zambwana na manaka no kitoko oyo memi na mokolo ya lelo ezali na loi moko français na France ba bazali na France ba yebi balobi boye on ne condamne jamais quelqu'un sans l'avoir passé à l'audition okoki ko condamner mutu jamais soko yoki ete tangu kimbangu azalaki vivant kimbangu akufi atikaki population oyo eyaki kolanda papa Diangenda atelemi banda bambula Diangenda azalaki vivant batu balobi ya solo kimbangu azalaki prophète ya solo atambulaki kitoko kasi bana na ye baye kobebisa musala esima nango Diangenda kisolokeli dialungana bakei bana na bango 26 baye bakoti bubulu tatata baye kokabwana en deux batu ya mokili balobi bapapa na bango kutu bazalaka na bango malamu bana nde baye kobebisa mais je crois que tangu bana pe bakokende liloba wana kokontinua kaka mais pourquoi toza kosenflamme na Diangenda mais mabeni oyo asalaki mais mutu akota aya koyebisa biso mabe oyo Diangenda asalaki merci mingi na papa na ngai mboli pasa alobi te Diangenda abimisi oyo ya bimisi pona papa Diangenda papa na ngai mboli pasa na komisio pona nini parce que ezalaka ndenge wana olobi na nsima obimi vis-à-vis oye koloba Diangenda lomboli nzela oyo kimbangu azalaki na christianisme na bokoko amemi na christianisme natali Diangenda banda azalaki vivant natikali komona place Diangenda simbilaka biblia te wana témoignage nanga propre Diangenda banai koloba botala na Matthieu botala na nini mais ye natikala komona te kasimbi bible pe afongoli oyo aza na bande video Diangenda bible aya kolakisanga na tango nanga na kochanger maloba mais tina zalaka na banai komona Diangenda soka ye na public kamati loboko na gauche akangi mukumba koti na sa veste atiebo ya bandiko teya makambu nyonso banda koloba e banai kobima na mutu abanda kopesa exemple tango papa zalaki tango akutanaki na mundele boye mais Diangenda na tikali komona te abanda kotanga bible de Genèse Apocalypse Diangenda zutanga ngo ngai na monite Diangenda tango asalaki église oyo Diangenda asalaki en ma mémoire c'était appelé l'église kimbanguiste. Alors il faut tout mettre à progresser tout lié bandini église kimbanguiste ko changer et comme l'église de Christ par son envoyé Simon Kimbangu et sikawana toko senga na batu bakwa ko vérifier à partir ya Marie-Louise Martin même maté wana nyonso pesa le plus grand écrivain église Kimbangu c'était Marie-Louise Martin. Donc ça la condamnation mususu oyo toko condamner Marie-Louise Martin mais batu na koyeba te ba condamna ka Diangenda na sukuli Diangenda te parce que Diangenda azalaki mutu oyo asalaki oyo asalaki mais ngai nazotala bolamu oyo Diangenda asalaki ya kotonga ya kosomba ba terrain ya kosala ba bilanga Diangenda je le félicite. Mais ma belle ye oyo asalaki soki penza ye azalaki bomoi tolingaki tobenga ye totuni soki pe totuni alobi bien te tobengi matoi mais pona oyo nga nazomona ya bolamu en tout cas na kumisi yango oyo ya mabe na moni yango te à moins que mutal alakisanga mabe ya Diangenda avec de preuves tangibles bato balobi Diangenda simbaki magie mais montrez-moi ça dia batu balobi Diangenda salaki boye mais tolobaka bamindele balobi bakoko lesu balobi nzete eza na bambuma nde yango babwakilaka mabanga. Donc pour le moment ngai nabwaki mabanga ya mabe epai ya Diangenda te nazotala bolamu Diangenda sali ya malamu ngai nakumisi ye
mais mabe oyo asalaki soki nini yebi yango ekozali na yango bapreuve na kokumisa yango te na miniti oyo ngai mpe nakoki koyeba na nga mwa 3 mbeba to mwa 2 mbeba ya Diangenda mpo na wana nga mpe nalingaka yango te na fini yango parce que mutu nyonso tu meme papa Zambwana meme DSV ti ntango alobaka soki olobi aloba 100 yeba ke 90 ekozala kitoko ta mosu 10 ya mabe mais tokoboma mutu te mpo alobi 10 maloba ya mabe 90 ya malamu tokende bwaka nyonso totiango na konti ya mabe yango nalobaki ete soki malamu eleki mabe ya mutu ebombamaka batalaka kaka malamu na ye mais soki mabe eleki bolamu nyonso mutu asali ebombamaka mpo na nini bakotala kaka bolamu na ye yango wana soki nakomi na esika wana nalobi ete Diangenda azalaki mutu malamu a partir ya baevre ya tiki soki Diangenda azalaki kolia na Mobutu mais Diangenda n'était pas la seule personne ya kolia na Mobutu banganda baliaki na Mobutu babemba Saolo na baliaki na Mobutu bawele kosomba bavio kotonga botel wana ezoko produire mpo na bango moko mais baevre Diangenda tiki ezocontribue na congolais nyonso mais lelo oyo Simon Kimbangu Kengani azolia na Kanambe atongi nini tokumisa ye tokumisa Diangenda oyo bandai kolia na Mobutu mais mbongo na ya tiango po biso tout bénéficier grand frère nanga propre oyo nga na landa auti kotika biso mbuleleki azalaki docteur gynécologue mais abima na bongolo azalaki docteur gynécologue esika wapi azalaki responsable ya ba hôpital ya Sozacom mais na tango le lukusa mbongo ya zalaki nango il était comme le plus riche ya famille mais c'est grâce à Diangenda bilisi intellectuel batwa mayele a contribuer makasi bande ko soki to ndimi ete nous sommes tozali ba irreconnaissant lelo to ko finga Diangenda pelobi to ko kumisa ye pona nini parce que ba evo ya sali malam ya mabezali mais soki ya mabezali to kobenga ye to tuna ye apesa biso explication peut-être to yoki mabe pour peut-être ba expliquer biso mabe mais lokola si akufa to tala ba evre ya kitoko ya tiki to profiter na yango Diangenda salaki mwa mausolée po bati nzoto ya Kimbangu mais soki lelo oyo Simon Kimbangu tenga na sali musée na place ya mausolée est-ce que tokondima ete mais tokondima ye parce que a poussé no Congo chez ye munene Diangenda tikaki ndako nzambo ezokota soki combien de millions de personnes soki Simon Kimbangu amatisi yango lisusu atiango fois 5 tokosepela te yango balobi tosepelaka na batu a partir ya ba œuvre na bango mais totiolaka batu po batu bazoyebisa biso makambo na matoi te tango batu koyebisa biso makambo na matoi eke baza na bapreuve te il faut tozalaka très prudent na kolandaka babiloko ndenge wana mais totala ba œuvre moto azosala mpe tokumisa ye à partir ya ba œuvre wana mais église kimbanguiste c'est une grande église qui compose et qui encadrer des milliers de personnes mais na tête nango tomoni Simon Kimbangu Kengani mutu moko mais balobi mema na yo kamia mabanga kasi komema kamia batu te po mabanga eninganaka te me batu baninganaka mais soki mutu lokola Simon Kimbangu Kengani azo parvenir ko maintenir des milliers de personnes na mutu na ye ta usu pe tondima ye tokoki kofinga mutu tokoki kosala mais totalaka mpe bulamu na makasi oyo bango bazolakisa mpo mosala yango ekende lelo église kimbanguiste ekabwana côté kuna elle mon côté kuna elle nini mais nous sommes premiers ya kofinga ya kocritiquer mais kofinga kocritiquer ezali te ke tozotiola bango mais tozomema bango mpo bazonga na bomoko à chaque fois ntango tozobimisa mabe il faut tolukaka mpe totrouvaka solution il faut tokendeke na solution ta mabe ezalaka nango ntango tozana se ya moi mabe ekozalaka malamu ekozalaka mais ntango tozokritike mabe tokendeke na solution toproposaka basolution yango wana lelo tokoki koloba Diangenda azalaki mpo asalaki boye ok tokolanda lokolo te biso betika tolanda lokolo ya balamu ya asalaki
Ah, lelo église kimbangiste kabwani tout ça. OK, souka un jour bakoya kozonga kaka. Il faut que toujours la solution pour nous ça na biso pour biso moko to joie valeur parce que ceux qui trouvent qu'on trouver la solution alors que nous sommes des meilleurs tout ça zéro parce que to lobaka kaka mais to trouver la solution papa na ngai zambona tala mwa muke oyo ngana ko pesa balobi wa foi bakoko na biso balobi wa foi wa tondwa nzitu balobi oyo akufi ndeye wana bakumisaka mutu aza na bomoi ata bolobi ndenge nini telema aza na kati ya bomoi boyebi te lobi soka kosala mabe boyebi te lobi soka kosala nini bakumisaka ye te me tango mutu akufi nde bakumisaka ye na lero wana batu ngai namonaki tango walasa akufi eza na batu misusu bazalaki kokumisa walasi walasi azalaki mutu malamu azalaki vie moko bien soki aye kokuta bino bovandi komona bimisi mbongo apesi bino me ntango walasi azalaka vivant pano kofiweka moyibi me ntango akufi malamu na ye bandi opima eli koloba ke bakoko na biso balobi ntumwaka kena nzitsu yandi mbanduko profete azalaka na valeur te na ntango aza vivant me ntango mutu akufi ntango mutu akumisaka yango boni ngai lelo yo soki oyelinga papa sibokima okiangani nakoyebi so tozela akufa bongo tokosala bilan mais mpona diangenda asi akufa on peut faire le bilan alors que bamakambo mosusu ya mabe toyebi balobi on ne condamne jamais quelqu'un sans l'avoir passé à l'audition tala mwa moke eyano nga nazalaki nango na kopesa na papa na ngai mboli pasa e papa oyo ekotaki na mwa mokuse yango wana matundu. Merci na place ya kokuna ngai na kopesa yo tango na kopesa papa Muzadi na suka po opesa biso conclusion sur Kulumbimbi expédition juillet 29 oyo est babokokiste na bandeko nyonso to joindre expédition Kulumbimbi 2012 nde kopesa biso conclusion parce que bino bato bandaki masolo oyo ya bokoko nde na kepa papa Muzadi kalala et puis na okene pa ndeko Lanti Longa et puis ndeko téléphone chaque muta pesa conclusion na ye na mwa 2 ou 3 minutes et puis tokozonga na nabilo comme mutasuka akopesa biso masolo ya mama Kimpavita na Kulumbimbi eske initiation ya kimbangiste oyo ezala universel mutinoso a joindre train ya likambo oyo oui ou non papa Muzadi na peso maloba. Merci mingi ndeko Zambwana. Bon brièvement na baka kelo moko wa que ezali problème ya bonzambe soki toza ko comprendre bonzambe te to kota mai yango wana mo bana Kongo tilo toza kana kati ya mai toza ko comprendre bonzambe ezali nini te bonzambe ndeko na ngai eza kotala nde bato eza kotala ba monument te eza kotala bikepo te eza kotala ba mur te ba pombo kotonga te yo bomi moto oyo akelami na elili ya nzambe oza moto na mbeba ezala otonga na wata ba biloko boni tango yo otumeli te tango yo o changer te oyebi ko zaki mabete otiki yango te ozaka ka moto na mbeba eloko wana so toza kobunga yango ezali mawa mingi soki ovandi na bato bakosalaka mabe yo obi oza chef spirituel ovandi na yo baza kobomaka bato na yo baza kufisa bango na nzala baza bango injustice yo ovandi kaka nye ozali chef spirituel te nalingi koloba boye soki tozwi kaka exemple ya ndeko nanga na bi oyo arike ndeko yangenda asalaka boye asalaki boye bien asali bolamu mais ye chef spirituel mobimba avandi nye bazoboma bato bazosala boye na mobutu akosala babiloko nyonso aza kotombola mongongo na ye po aloba te wana eza spiritualité te akomi na complicité na mobomi. Alors malgré babiloko nyonso akosala wana ta tongi banini eza na kaka be zéro mais sikasikoyo soki tolobi kaka tozwaka principe oyo ndeko nanga na bia oti kolobawa alors eloko nini si tokoloba na babelezi na bamissionnaire po bango bayaki mpe batongi bakelasi basali babiloko ebelebele na ndenge basali koleka oyo nani bakoko basali na sur place quelque wana na bamoment wana mais lelo oyo kaka bango bandeko nanga banabio baza koambulaka baminele mpo na nini babomaka moto boye
malgré bamindele basala biloko mpona nga ndenge ya bonzala mbe bazala bato ya mbeba baza bato na mbeba. Alors mutu na mbeba za mutu na mbeba obomi moto nzambe obomi moto oyibi ozwi mwasi ya moto sali makambo ya mabe oza ko primer bato okoyino ko tongaka ba biloko nyonso ata ndenge nini jamais oza kaka moto na mbeba. Merci mingi nazongisile bino malo. Merci wana ezali conseil supérieur ya papa na biso Muzadi Kalala na kepa ndeko Lanti Longa me bobana ko pe ko bendaka mingi masolo na pembeni ya Kulumbimbi ya expédition oyo ya valeur oyo ndeko Lanti Longa olobinidi. Alors 5 sur 5 ndeko Lanti koba ozana maloba to tikana minute muke vraiment to silisa. OK, merci mingi na ndeko besika maloba. Bon, nenga loba boye moni histoire on te tanga na ma classe balobi il faut qu'on comprendre le présent, il faut qu'on zonga na le passé pour na koyeba ko préparer futur. Ngai mona zo bana bino boye ndenge papa moko ate ko landawa azo finga papa diange na ndoki makambo ndewe ngape na sala muta ko finga na bala kutu pona Congo na biso na époque ezaki zayi po bonga fo papa diange da kufa po yem da sako bebisa Congo mais ce que tulinga pourquoi ezalaka par solidarité kaka pona yoka ka pa bato même ko na sosola iki bomoto na ngai esalanga passe pe na senga bolimbis nde yango esala kila na mfumu kimbango vraiment ya ona ba saboy problème ya mutu ba onga ka soki mutu na abungi bi akufi ndenge papa na bia tukoloba ba ba ka mutu kaka malamu na musika ya onde mingi lelo bandimi koleso soko to mo papa sabiso problème ya koleso ba preuve na yango bazana yango te o pa lota koleso na longi nini bazana bango te me ba kumisa kaka ba fuara ka nengi wana bamona préfité et balota ka payete mais babaka il est vivant mais ici que ça ka passe mingi na yangwana mais tout le bakimbangiste bakolota ye papa simon banga na zo bana awa j'ai des amis awa présents de la vente à Montréal na Canada o bamona ke na kibomoto na ndoto te papa zamwana na kibomoto boye muto moni ya ndako na yo ayo pesa ba message boye na boye j'ai des amis awa ba preuve ezali yango na zo bakisa boye tozo le la Congo bonga mais en fait ça tolingo ndima fungu mbagote na baki bien to fonga na le passé to comprendre le présent pour total la futur mais comment ko bonga ndenge ni to fonga e bonga to ebi même to ça même la garantie mon côté to zo kimi sa nzela o est-ce que to bonga Congo bonga to zo la chemin mususu et si quand ngana ka mawa mikolo nyoso na kongi te pona likambo na ba congolais to mi boya biso to lingo o mi ndele ba confirmer biso fumu kimbango mato ndima ye mundela pesa ka publicité o kaka ya ye batala biso biso Bethlehem esika kolo sa botama na izana Israël mais j'en ai des zaki na citer bala ngo kesaki na Congo ba tiako bango te pona nini po eza ya biso vraiment papa ça mona merci mina mission bosali bon na kosenga bo rediffuser en plusieurs fois pour être ya biso na zonsi maloba. Merci tozoke na ba conclusion ba 2 minutes ndeko DSVP YP a kozwa pe ya 2 minutes mais tokena na ndeko téléphone ya 79 na suka 2 minutes na yo et puis là il y a 279 na suka donc to tia boye il y a 33 o suki na 79 na suka ozwa maloba et puis il y a 49 79 ozupi ya yo maloba et puis ngana ko tirer ngai DSP kozwa et puis na biliko ba ko tirer conclusion ndeko ina 33 79 na pesa maloba. Merci mingi bandeko na ngai vraiment na zane sengo ya ko solana dino longo. Et c'est on arrive à makasi pourquoi parce que na salaka émission moko na ndeko na bi le combo il y a presque 1 an. Donc mutamimanga na radio oyo ya ndeko bopeli bopala ezaki professeur Julien Bolengu. Bon dimanche elandaka ezaki bosala débat na monsieur Julien mais azalaki disposé te na sozolanda. Na sepeli parce que nous comprenons tant que cela qui n'a compris qui penser na yote mais nous comprenons na comprendre un peu penser na yo vraiment na recetera mon mususu to za occasion to solo la susu vraiment et que ça n'a plaisir à trop pour na ndeko oyo azali koloba et papa diangenda yende azali tonga mutatonda mabe et que nous soit salaki eza na tina te na oyo c'est que ce qui azali mondimi mabe oyo azo ko akize biso bato fréquenter papa diangenda to yebela ki na mabete oyo aza ko akize biso papa diangenda azalaki disposé tous les jours na air nyonso na ko kende na 3h du matin aza la la sur la détenue fenêtre il faut à la mukayeba qu'est-ce qui se passe et le reninga ngaka kate calculer ba kimbangiste nombre tozali donc azaki ko la te mutu moko azaki a tsaki vina ye penza juste pour na batu kaka azaki ko la pongité azaki président de la république
président de la République azalaki yete mutazalaki na autorité ya bokonzi oyo nzambe aponaki mutu bongo ya telemilango ezalaki yete nene na ina loba soki tozongi na kati ya bible komona ke roi David bapesi ye lipamboli ya makasi balobi ete badescendant na ye bakozala toujours balion na kati ya mokili bakozala toujours comme balion na kati ya zamba donc badescendant nini eza descendant ya baroi mais soki otali vie ya David rôle oyo azwaki esalaki ke même temple oyo ya Israel ye akokaki kotonga te parce que maboko na ye ezalaki rempli na makila wana tozolobela ndenge bible ezokoloba mais David wana azwi grâce na lignée na ye Jésus-Christ abotami pe donc nzambe a promettre que en tout cas trône na ye en tout cas ekodisparaître te tout le temps abandotika toujours mutu oyo abanofaire briller étoile na ye na trône wana donc makambo mingi ntango toloba yango tozoloba yango na kozanga oyeba nde tozosolola boye mutu na mutu azali na connaissance oyo nzambe atie kati na ye nde tozoloba boye mutu ayebi connaissance ya moko na moko boye aza te na mokili mpe tozoloba en tout cas toyamaka merci mingi vraiment. Merci na ba conclusion kitoko ebandi kokita awa ndeko na 4979 soki na pesa ki maloba te ya conclusion ya ta na 2 minutes na pesa maloba ndeko na telefone ya 49 soki na 79 na suka ozana maloba ya conclusion na yo matondo mingi ezali ngai wabino mfumukiwa. Merci mingi na ningo pesi ngai mwa 2 minutes pona na landi émission ndenge ebandaki ti ndenge ezali kokena suka naikaka kopesa mwa buzobo ya ngai mwa moke bato bayoka ngole mosusu kozala mwa mayele na kati na mokili na ntango na lelo tozali kovivre événement bamakambo tozali kovivre na Congo mpe ndenge mokili ezali kotambola eza moma te ya kokondane ba homme spirituel bato oyo badirijaki neti bangomba neti bapapa diengenda tokondane bango to kofinga bango eza nango na ntina moko te na ntango fo tomilukila ndenge nini Congo ekoti na pasi eloko nini esali biso bakongole tokota na pasi oyo lelo tozali kolobela kaka keno mboka nini ezali boye bapaya bazwi mais même na communauté na biso moko na baoyo tozali na poto tozali na baproblème sérieux parce que na ntango tozali kovivre même na communauté na biso tozali komona bapede bakomi trop balesbienne bakomi ebele donc bakongole tozovivre période moko ndenge ya malédiction alors ekozala bien tokolisa mayele na biso ya koluka koyeba nini oyo ememeli biso pasi na kati na communauté na biso parce que mondele alobi nini alobi Afrique ezali na forme ya mundu ki classe nango ezali na Congo alors biso bakongole nde tokotelemisa likambo yango mpona ebikisa Afrique mobimba mpe mokili mobimba na ntango efo tomilukila pasi eyeli biso na nini mpe niveau oyo tokomi nango ezali mpona nini ke tosalaka badeba ya kotsola lisusu ya kofinga parce que na ntango oyo ezali na biso pasi yango na koloba nini vie spirituelle eloba okufa nzambe azosio na mokili mais soki kaka na badeba oyo tosalaka kaka boye ezali très difficile parce que na mokili nayebi te me nayebi na kisasa esalama mwa mingi moto akufi mercredi bato bazwa koyebisa bino ke non vendredi tomonaki ye akomandaki biso biloko boyeboye tomitemaka te ke koma moto akufaki mercredi bamonaki ye susu jeudi bato mpe bayi koloba ke non tozalaki na ye vendredi me nzoka akufaki mercredi donc po tomitunaka basekre nini ezali na spiritualité avant tokoma na niveau ya kosala badeba parce que lelo oyo boye nzambe mpona comprendre yango nzambe yo moko loba aconduire yo jusqu'à ce que amonisa yo mabombami mais soki kaka na mayele mokili ndenge tolobelaka kaka boye lelo oyo tozali na problème sérieux biso bacongolais il faut que se concentrer toyeba pourquoi pasi oyo eyeli biso na soki si bongo nazongisi maloba epai na yo. Merci toyeba pasi oyo place ni ekomeli biso nde place wana trade union wana eza union aparte ya papa mukimbangu mutabandaki yango tozonga la place wana toyeba koma tokena desfe na moni oza pe na conclusion ya 2 minutes soko silisi ngana kozwa oyo ngai na biliko mosoka yezongisa comme ça ya ko tirer conclusion mais pour le moment na pesi 2 minutes ou 1 minute ya papa desfe après yo ndeko ngai na koloba na biliko ba ko conclure ndeko desfe oza na maloba kuna
Merci papa Nabiso Mbuta Zambwana Joachim. Nabanzi émission eleki kitoko malgré suki na ke des poissons esika oyo biso nyos tubana ya Congo esengelaki tobimisa mayele na biso. Donc émission eleki kitoko bandeko bolandi o elekani awa. Bolandi pe moto oya ye na lokuta, botali pe moto oyo alobi bo solo bino moko bokokata. Mais toko luka vraiment na kati na radio li solo li susu na bandeko ebele bazali ko senga toujours que émission ya bonkoko li susu tozongela yango li susu makasi. Mais tour oyo tozali ko senga na bandeko oyo baebi yango makasi li susu boya toko pesa espace pambate mokili eyoka oyo bosengeli bolo bapambate moto na moto azali na capacité na ye. Merci Mbuta Zambwana, merci Nabi. Merci ngana tire conclusion puis na pesa na Nabi luko mutako clôturer. Bon ngai personnellement bo yibi ngai ba section ngai belé o na lobérité bo komisa na masolo papa Dangenda, c'est comme il fallait tout ça la lisolo ka concernant papa Dangenda. Bo dévier pe masolo oyo passé beaucoup ngai na kotonga na préparer ki yango bongo te na côté ya kolobela makamotali l'église kimbangiste. Émission lelo ezala ki concerner l'église kimbangiste te. Mais ayo concerné Kamba. Il y a une différence entre Kamba et l'église kimbangiste. Biloko oyo yango nde kwa uti kolobete to yo katoye bana place nto kweli place liboso to kweli Congolais azomona Kamba comme si eloko ba kimbangiste comme une église. Mais ceux qui tokoyi kozonga na source ya matambe ya mfumu kimbangu poto za po yem to jouer très d'union ya biso bana Congo to ko s'organiser politiquement, spirituellement aussi. Alors ceux qui tokoyi ko reconnaître que source yango ezali Nkamba to ko traiter yango susu te mpona ba kimbangiste mais to yango neti ya ndenge Rome Vatican za organiser ndenge Mecca eza organiser ndenge pe ba Hebron eza organiser. Donc pour moi conclusion est difficile pour na tirer mais kulumbimbi il faut que ba été eza programme ba kibangiste ba pesi pona ko pasola mpoke na bande konyo soto ba été une certaine valeur na bokoko ya une certaine valeur ya makamo eza ko bomo bana sima wana. Donc na ndenge na yokeli yango kibangiste pe bazana na conclusion moko sirte circulum bi baza ko senga mutu nyonso partout au monde un kibangiste ou pas eza ouverte na mutu nyonso yakato traité yo pe ndekonabi lukombo na moni ba connaissance kitoko ye nango concernant kulumbi bina na kimpamvita. Ceux qui ont maître na makambo kokisme au challenger kimbangiste te lelo au challenger makama kulumbi mbite au challenger pe programme expédition kulumbi 2012 ote c'est que na moni mariage kitoko ebani kokota entre l'église kimbangiste na Nkamba na le bokokiste do triangle komi awa to mekampe ko yeba comment to ko balayer situation oyo pona ko dissocier l'église kimbangiste na masolo oyo et puis Nkamba ezo place na yango ya valeur soit touristique soit valeur culturelle ya Congo. Nous devons protéger Nkamba et nous devons aussi donner la promotion de Nkamba aux ala kimbangiste ou pas. Émission pour ko na par na ngai ezala ki eloko ba kimbangiste te mais ezala eloko ba na Congo ba na Afrique. Ndeko na bilu kombo pesa biso conclusion pour ko zongisa maloba na studio et puis to kabani na poko lelo. Merci na bande connaissance possible ko landa awa. De konabi lukombo toza ko la obe da conclusion. Papa ngai sabona ya 5 sur 5. Matondo mingi papa ngai Zambwana penza na émission na yo kitoko oyo bandaki malamu pe esuki malamu. Papa ngai Zambwana mobali azali na mwasi na kati ya ndako. Mwasi azali na makambo etele ya malamu ya salaka na kati ya ndako. Pour nini? Parce que azali ko botela ebana, azali ko sokola ebilamba, azali ko lambela esi, azali ko kombola ndako pe ko bongisa ndako kitoko. Mitangu mwasi ya balabala, tangu mswake ko loba biloba alobi ata songi to aswani na muninga to abundi na muninga mubali aye amoni mabe oyo mwa asi asali metango kanisi bolamu oyo mwasi asali la kaina ndaku na kolamba na kubotela ebana
na makambo nyonso malamu elekaka na ndako mobali abosani mabe ya mwasi apesi kaka tele alobi mbala mosusu kosala boye te tokomi na ntango oyo biso nyonso bana ya kongo tomifandisaka esika moko mpe na likanisi moko mpo tokoka kobunda elongo mpo tolonga kongo na biso. Na molino perdre papa Nabi Lukombo solo continue kana tu msuse ko ya na zongisi studio epa ya papa ma antenne na studio epa ya papa Mayamba bande konyo so bolandi biso ba mama nyonso lelo zali journée bino happy Mother's Day sauf soki papa na studio ko zongisa Nabi Lukombo kuna po continue me pona ngai na pesi happy Mother's Day journée ba mama nyonso partout au monde nzambe apambola bino Yeah.